Kilongo TV. Kilongo TV. Bona yo na la pinda ye Masia na kosala nyonso Ekoki na moto kosala ye Bona yo na Vous savez, bon souvenir, Evandana Mutema. Les bons souvenirs ne se disent pas comme ça. Présence Nanga, Namatanga Naye, Yangonde na kobenga bon souvenir. On joue avec Naomi. Na joue avec Naye. On joue avec Naomi. Naomi on a se comporter n'engeni. Tikana benga une amie est partie. Hein? Tangana mkolo ya Naomi. Mais Tikana yoke une amie est partie. On se comprenait comme des amis. C'est ça. Ouais, je le dis toujours. Naomi azalora baoba ya mukie. Baoba mukie o éteindre dans nos niveau te et quoi. Ça fait mal qu'on perdre baoba dans le temps où on mukie et arabiente. Naomi azagi makasi, azama makasi na roba azalagi te parce que l'artiste ne meurt jamais. Vraiment. Naomi azama makasi. Donc na scène, yena scène on dirait bazaiba ndeko. Donc souvenir na tika na ngwa Naomi zaka musala. Musala kaka ndinga sala musala na souvenir malamu ya ngwa. Ma question on est la biso moi trop vraiment parce qu'il y avait pasteur Mokoloba qui a pensé pour prophétie que l'artiste comédien ceux qui va se répandre et il y a un prophète Moroboé donc comme Kiminga de la foi. À part pasteur de la foi, il y avait aussi un pasteur Waloba Ilogwana. Avec ceux qui va pasteur, artiste comédien, se répandre bah qu'on a local là bas soso. Côté l'artiste comédien, dans l'année 2021, bah Koufi, si je me trompe pas, bah ça là 15 ou 10 personnes. D'après yo, profession nezo comme le n'engeni na mato ina yo. Et puis au salon n'engeni, nezo salon bangate. Nge ça nga ko bangate po ngai na simba kisite, na sala mutu mabete. Na sana vie na ngao nga na menaka na si so botala bien bomona na monde ya média na saka pena souté parce que ndengo utolo bana ba bakoma kufa ya ona zonga sima moi si ngai bisengai zonga na moi sima parce que boyeza bien te donc nga na koyebisa ba prophète wana ba pasteur wana ba sala fort nzambe apesa bango moi sous inspire donc na roba milimo mo akati bamona ke danger zo la oyo bobengi wana bolobi na ye parce que so bolobi boy ata babengi si artiste comédie belé ba oyate po moto eza makasi bata moto bakokate na bato nzambe moni ki pede na ki lesbienne zo boma biso yango nde ezo affecter musala na biso musala biso mo kufa na ba liwe ko moya likola ki lesbienne ki pede yango nde ekomi makasi na niveau na ebite liboso ba na ki lesbienne ko ekomi ki pede suka comment mutu bogar un bel homme vous télémo pédé matro olosa musano bien osa musano nzamba pesio yo osa musamuso nzamba yebi yango te o créer yango ko créer c'est comme ça il y a Doudou Soupalobi qui pédé na qui lesbienne ndeko makasi Doudou Soupoto ka bona biso na conseil no ko pesa na bandeko ba ko sala musala ya mabe katina bo bino ba ene na biso bo bande musala kitoko bono sala na bo kebineso na bo bangi nyoso mais ba yo ba esika ba ko mosala na ndenge moko boye ya ko simba ya ko ki pédé ya ko ki lesbienne d'après yo ko pesa mon conseil ni conseil na pesa bango ba se repentir parce que la fin est proche donc batika yango ba okinde ba pasteur ba prophète ba prophétiser pe ba oloba donc yango batika pour ça ba continuer mabe za la makasi. Bon liwa ça dit toujours quelque chose parce que ezai loko ezaka ya mokete ezai loko vraiment ezaya motuya et dironjaka liwa ya Naomi en tout cas ezibiso mutu vraiment mingi parce que ezaka malamu mingi boye bakende kwa belaki aza hospitalisé quelque part et malade tant so est compliqué to enyokolié ndetango apemi olobi ki nzamba zo lokumu apema na kimia mais Naomi to vandi to moni yango ka boye brisque donc à l'improviste na lo mo bobokana kité mais to sala nini la Bible nous dit remercions les bons dieux dans toutes circonstances to pesi nzambe toujours merci na mokano na ye et na biso bayo to tikali
toi il va toujours commis bongisa. N'est-ce pas besoin de racheter le temps car les jours sont mauvais. Vous avez mon et racheter les pardon. Donc c'est comme ça, racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc au éviter ninyo koya lobby nanyo akuta na likambo lobby. Donc toi il va toujours commis batela. Tous allons toujours en présence en Zambé, tous demeurer toujours en vie de prière parce que maître et à temps et à circonstances sera betting on a lobby que les loisayo à tous ça l'imagine nini à tous kimi na nini au kende kaka. Donc au vivre le quoi bateau bazana kati ya mutuka mutna mutazana destination na ye à Okita. Oya oya biso suite ya côté wana. Boula zongate lombo mona ifo mais lombo tango kende ga landi pe boula yepa kufi. Lombo pa zongate. Donc on est allé sur le pays. Non retour. Donc, nous avons un secret Yaliwa. Alors, Batouba Koufi est belé dans le monde du théâtre dernièrement. Bon, je dirais, à part que nous avons moto atala itambo l'elnaye. Parce que tout ça qui ma prière avec Jean-Paul Mayata de la foi, que je salue en passant mon pasteur, je te salue. Tout ça la prière à Sengaki, Baptiste. Batambola convenablement. Baptiste Baboum, ça l'air modèle à Rosalela. Mais on sent que tout tambola malamute, une bonne partie, tout tambola malamute. Vous voyez? Les leçons talines ba théâtre, ba lesbienne ba comme belé. PD n'en parle pas. Ça dit à quoi? Ba PD ba bimi trop. Tout ba musu ba bimi PD non PD. Lesbienne oui non azana ngo deux akusayila oyo asayile go toyo. Donc sikoyo n'éviter qu'est-ce qu'on veut gagner ba jeep kaka ou bien pour nous gagner kaka ma voyage à Porto Dubaï n'éviter. Donc etamboli ya bato ezako beba au fur et à mesure tozola muka. Donc d'après Jean-Paul Maëta ça va prière à Seigneur que tout changer bizarre. Mais je ne dis pas que c'est ça, oh, bomi, bandegonangaï, je ne dis pas ça. À la prière, bongo, tu vas interpréter avec de la foi à Kangi Liwa. De la foi à Kangi Liwa, ma perception orientation que tout bon sa modèle. Sur Tali Malamo, dans les années passées, tant que nous avons joué, même les longs ceux qui n'ont pas tournage, artistes qui jouent mal, je lui dis. Tu joues mal. N'allez pas artiste que tu joues mal. Awa loba bossa la bossa. Mais on sent qu'avec la nouvelle génération, bah korja mutute. Attends, t'as aucun de ma belle azobe bati qui a qu'un de kakandengewana. Donc nous les anciens, on corrige. Bah les qui n'habitent pas besoin pour que tout tambola bien, mais bah les qui bangumoko, bah zo jewana te ya. Il y a qu'on nous corrige pour nous montrer pas non, ils ont mauvaise foi. Ils ont mauvaise foi. C'est la jalousie qui fait ça. Si on peut se maloba, on a ya loba bien, on sala bien, on dit maé. Tika fouté à quoi il y a un trou. Nga maloba na yo loba, c'est la jalousie qui règne. Donc si on est parti c'est bébé ba tondiawa. C'est ça la jalousie des oreilles, c'est pas. Il y a qui amour té, voilà, attends toi les lois, ils ont amour té. C'est l'hypocrisie. Na pesa ba mes condoléances na ba famille na somi balé o ba kufeli li baliwa somo liwa mai liwa masasi eza baliwa moko vraiment eza kitoko te. Na pesa ba famille na somi balé ya donc na yoki fati na o nyoso ye o kufela mwana mbinga ndenge mwana lokola kasha mat la vert pe ko kufela mwana mbinga lokola Naomi donc eza facilité. Les a facilité maman Gabriel, mais ya maman tanga ya maman Bakata ba te beli bazo déplorer que avant bino beaucoup to na retard bo munyangote. Est-ce que le programme ngo zaki bongo ko kenda avant ou comment? Bon, on a évité le nazaki kuna na veille mortuaire na tuna qui était. Dans ce na tuna qui est na linga na ba programme. Donc tellement na koti na ndako sika na ozo pela batante dans le lot na sali musa butu na li désert. Dans na surtout ka rappel mo ke benga ngana mo na 8h ndo mo na sutuki na sokoli na bongami.
ndio moni na komi na ekokuta déjà matanga c'est que depuis 8h30 ce qui 9h comme ça na habité matanga ne ba 8h 8h donc voilà un mot par rapport à liwa ya ndeko na biso Naomi oyo liwa na estro les tragique ti lelo a dibeli bazo comprendre est-ce que ya solo ba boma ki to kufa na mai bon c'est là ba dire papa la bango paraît ba le ba bimisi ba moni ba moni na ba pota ba moni donc on dirait ba étouffa qui est on dirait parce que na baboke ba piscine na pe ko na makambo ebele ba nyama mai ba kompe ko na piscine so mutu moko aza mabe aroya pa na kata piscine parce que basali makambo parce que na Afrique du Sud na Afrique du Sud na mona pe garçon mo ba kufa ki na piscine garçon mo ko kufa na piscine ye kutu ali mo ki o mona na te na piscine o mona na te après bimi donc comme ça ba pe ngana exam na mongo na bi ke balende mutu soko dinde o mona na te après na mama ya ko bimisa ke 3 fois ozomona oya piscine ke mutu bimi bolu comme na piscine ozomona te ngana mona na Afrique du Sud na Djobour ozomona donc comme ça kinga voilà par là na mona nga dinda piscine te na okota te donc na okota te parce que et surtout so moni no mindele ko kota noté ba komi na ba biloko moko boy ba komi osala ngana ba piscine ozo comprendre donc nzambe mta permettre nzambe mta permettre mais basinga ko autopsie ti corps ebimi pe autopsie et sala mi beti bon mboko autopsie oh nzambe ko autopsie te et quand babi mon qui soit kufi ba bien fait les camps relation ni bozaki na relation mo bien donc nazako mona ye nazako mona ye mingi so nazana o mari so na mona ye pa ye wana donc nazo mona musika nazo mona musika mais so amoninga peka ya gabi donc na ebité so kazaki malamu to mabe mais selon témoignage ba bia zaki fimo ko bien fimo malamu ponga so kozaki no mabe na lo ba ngo malamu te ozo ko pa mais mito to beta masolo mususu un grande actrice tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Aussi comme non et na olobati à permettre un gâté. Na na biloba loba mais na oloba makamwana teke. Oh non. On comprendre. Tout tambolande bien. Donc biso si konde to zabo to comme dans la quarantaine. To zela ka no bois que la biso ba malade. Yesu ya molingo, Yesu ya motema na ngai. Na pesa yo nini masia o, mbeka ya bomoi na ngai. Yesu moninga na ngai o. Moninga na ngai Yesu, moninga malamu. C'était bon par avance, Jésus. Avant que n'aille pas yo, Yesu, yo mi pesa mbeka pona ngana pika. Bolima boy na kozongo wapi Yesu. Na mabena ngana masumu na ngana soki na justice mokili. Linga osana condamné. Par ton amour que Nazar le rescapé à la mort. Et na komi moi Nazar pour la bolimo na yo Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime papa. Yesu anga wa mikolo nyonso. Ye ayebi bomoi na ngai. Atana butu atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Atana zalina papa nanga, atana zalina mama nanga. Bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Atana zalina yaya nanga atana zalina leki nanga. Bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso.
Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu aza bolimo ya solo ai ngonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai na esika eleki mosantu otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokumama na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso ay ay Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga mwana ata na butu Merci, on s'arrête là pour Lina. Voilà, Lina, on s'arrête là. Linas peut s'ouvrir directement. Nous appelons Linas. Tirez avec Linas. Rapidement, s'il vous plaît. Pour laisser la place à Papa Willy, qui est le père biologique de notre camarade, notre ami, notre collègue. Naomi Koupoulou, qui est accompagné avec ses petits frères et sa sœur. La grande famille se prépare. Nos amis de l'INAS, la chanson qui a été composée à l'honneur de Naomi Koupoulou. D'abord, même la paix Batukuna na voici une musique pour balancer avant même la soupe à Valamalamu. Après la grande famille Koupoulou, le groupe Vite à Vie se prépare. Après le groupe Vite à Vie viendra le groupe pour la grande famille Koupoulou, nous appelons rapidement avant d'appeler le groupe Ma Famille Kips. Le groupe Ma Famille Kips qui fait également partie de la famille. Le groupe Ma Famille Kips, rapidement nous appelons. Le groupe Ma Famille Kips, rapidement. Voilà, et le groupe Ma Famille Kips, directement avec les artistes, nous appelons le groupe Vie. Les amis du groupe Sans Souci, voilà. Voilà, ils arrivent déjà pour rendre un dernier hommage. Ça, c'est. Nous allons finir avec le groupe Ma Famille Kips. Nous invitons le groupe Sans. Merci d'être là, le groupe Sans Souci. Voilà. Merci. Tu peux pas. Prenez nada. Comment la groupe Sans Souci? Voilà. Prenez la place. Merci d'être là.
Attendez, vous allez passer avec toute la grande famille des acteurs et actrices du groupe Vite à Vie, accompagné de Fede Naga qui va se joindre à la famille. Le président du groupe. Merci beaucoup, le groupe Vite à Vie, pour votre implication pour la piscine. Merci. La famille de maman, de Naomi, la famille biologique, comme ça plaît déjà. Ça nous laisse peut-être pas les gens de faire. Merci David. Serge, rapidement, nous courons derrière la vôtre. Tu as plus de l'administration de 5 minutes. Merci au groupe Vite à Vie. Nous invitons le groupe Chanel, le président Fede Naga, à avancer rapidement. La famille biologique de la maman de Naomi. Maman Aboti Naomi. Famille Naya, il y a une famille biologique Naya rapidement pour rendre hommage à Bango Yasuka, la Mona Nabango, Mona Kasi Nabango. Nous appelons la famille biologique de la maman de Naomi. Rapidement. Voilà, là c'est la famille biologique de la maman de Naomi. Voilà, maman qui avance avec le ventre de Naomi. Sinon de Jean-Louis Mwanda. Le groupe Tombo Derman. Nous parlons tous sauf rien. Nous, c'est vrai, ça m'a au même moment pour déployer parce que tu vas sur la table. C'est la famille biologique de la maman, Bassilissa. Centrale, et ça m'a eu réellement voilà, ça c'est la grande famille biologique de la maman de Naomi Kipulu qui rend hommage à leur fille, leur nièce, leur cousine. Merci beaucoup de cet moment. Nous serons suivis de privés de Naomi. Bonsoir à la rapidement, bonsoir à tous les gens. Là c'est le groupe de présage. J'espère que vous pouvez me manquer à son nom, nous clôturons par là. Les amis de Centrale, William Centrale, comme de Clarisse. Bravo l'artiste, bravo Naomi, bravo Kipulu, bravo Kips. Bravo Marty, bravo Naomi, bravo Kiko, bravo l'artiste, bravo l'artiste, bravo l'artiste, bravo l'artiste, bravo Naomi, voilà. Que les artistes se rangent derrière le sapin pour accompagner Naomi Kipulu. On peut applaudir très très fort pour Naomi Kipulu. Bravo l'artiste, bravo l'artiste, bravo l'artiste, bravo Naomi. Voilà. Que les artistes se rangent derrière le cercle directement pour accompagner Naomi Kipulu jusqu'au corbillard. Bravo
TV.